Sangwango somoe ngelekeli moto nangaye. Adieu, oh, adieu. Symphonie, adieu, oh, adieu. Bonjour la grande famille de MB52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante Maman B52. Je suis là, encore une fois de plus, pour vous servir. Je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi ceux qui ont koloba ezali, tous ont raté pour nous informer Bino, parce que tous ont la plateforme où il y a information, donc vous donner des news. Voilà. Nous souhaitons, nous présentons, nos condoléances à la famille de notre papa Makaya, papa Oyo, artiste et comédien. Donc je disais tantôt, je m'excuse, appelle écouter la Kingaï. Donc notre papa Makaya vient de perdre son fils. Moi, Mkolo, j'espère que vous avez la miniature. Et puis à côté, nous reviendrons encore pour vous donner beaucoup plus d'informations. Mais ndenge kaka ezalaka ke tolobaka ke toyaka awa mpona kopartage banews bainformation oyo bozalaka na yango besoin awa na kati ya B52 la mignonne officielle. Bandeko na ngai esalaka mpasi ayebi nzembo moko boye bayemba kokabwana eza facile te. Kokabwana moto azwi visa, azwi asombi billet d'avion, akei voyage. Vous avez espoir qu'un jour, au monde beaucoup tani bosolo liboé, mais la mort, to kutanaka tim kola suka. Et puis c'est que on te yoka na église jour wana suka. Est-ce que to koyeba na ke wana kuna Esther MM wana kuna Mama Sarah Kimia wana kuna Lydia Mboso. Est-ce que to koyeba na ke wana kuna Dorcas Njoli l'international. Nous présentons nos condoléances, en tout cas, famille biologique Mobimba et puis famille artistique, parce que Oya Kufi aza mwana ya artiste na biso ya mboka. Artiste tokoko benga ye aza icône ya mboka na biso parce que asepelisa batu, azo continuer ko sepelisa batu. Nous allons revenir s'il y a d'autres informations tokozonga pona koyeba nako ko informer biso. Nzambe nanga abondisa mitema oezoki de partout dans le monde entier. En tout cas, que la paix du Seigneur ezala likolo na bandeko nyonso tout. On se retrouve à la prochaine. Merci. Salut, bonjour la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Fanatique ya Bellard Production, fanatique ya famille Bota, comment organiser chaque année pour ko award ou pour honorer artiste ou sepeli ici bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu complainant qui batu discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue. Numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine Mama Soso
na yebibino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si si la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na bangeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te